Na commune Monga Fula Muteko inauguré passerelle nzoka nde abokaki makasu na ntsamba ya bakoko te ba mekaboye passerelle dindi bozo ba détail na reportage oyo. Talo makambolega na Kinshasa. Mama bato bozali komona be komo mama Erline. Aleka shumususu boye. Awa na commune ya Monga Fula tozali na quartier Saya. Atali était passerelle na liso suka bitete. Lokola nazali mama présidente ya ONG. Il faut na bongisela bango. Mama sangisa bana batu liboka mbika na mikola pesa bango message oyo. ONG o eza ya ngai te, meza ya bino ba mama na ngai, eza ya bino ba yaya na ngai, baleki na ngai, ba papa na ngai. Bosimba yango, bosimba DGCF na mitema, bosimba nga na mitema, to tambola elongo po molende na biso esa nini? Bakosela rappel mokolo makambu te mokolo ngwe koki. Mama Erline yena chef du quartier na lolendo nyoso pona ko kata riban ya inauguration ya passerelle oyo. Mokolo ngo to yebi to soki balala ki wapi. Bakata kaka riban betande bali ko dinda bango nyoso dibu bazali ko dinda lokola bato ya Titanic ezali ko dinda. Chef du quartier tala na gauche tala na droite azali ko wela tande bazo kanga mabwela nzela yena mama. Na sima kuna bien farde c'est bien bouteille à champagne donc ba yaki nango ndeka ezalaka pa ba sopela système ba koko makambo bebondi milanga na Kinshasa yezalaka nango belé police la ba inauguration ba passerelle et comment les gars système afin ta vuba mais maman ngani pe na bolingo na nyoso ya kibo mama azoki mwa mukie aluki mwa ingénieur na maso ba sala musala mais maso liaye l'art dans sa pitié na place à 4 sacs ya so miga sac mona ndambo akyo loko tabi tendi na mabaya ba chaka be baya suka nango kiribi diu tande badindi et en normalité tande ba welanze na chef du quartier kanga simba tala badindi kiu keyo kalai ngangu kalai technique boyo kaka yango yo bandeko bozali komona bauti Équateur bango musala basalaka ezalaka bongo ya koya koteka ba grim awa na Kinshasa kasi pona kokomisa ngo na Kinshasa baza na technique oyo babengaka rado bazwi ba grim bakangisi yango basinga kekele batani yango espace nyoso bozali komona balingi yango basinga ekomi munene baye nango na fleuve Congo batie emati likolo bango pe bamati likolo babandi koya nango kokamwa botala bino moko ndenge bazali koya nango basalaka 12 jours mokoka likolo ya mai kolongo Équateur tiba koma Kinshasa botala bino moko koto basali mulongo oyo mutu na mutu azana kai na ye bazoluka tala take taka oyo soki oyokola technique oyo te ndengo kokukula wana ide te po awa baza na système kaka ya ndako courant esika kosimbeza te asimbi kaka kai na ye aniati côté moko à gauche aniati na droite azaka na équilibre ye moko aobeta kasi kobeta oyo elingana nango bilamba na nzoto te bango nyonso baza torsini na bakilote bazali kotiola ndenge bozali komona na mupanzi tomoni balenière oyo kutu basala ngo bien yango dindi na mai kasi bango bazokende kaka oyo bozali komona na katikati wana basali yango forme ya matiti eza mwandaku awa ezali kaka système soki moko lembi akoti kuna alali rado bozali komona batambolaka ezala moi ezala mvula ezala butu na butu batiaka mo babuji soki oza musika okomona na okaka neti babuji tutambola yango mo likola mai bongo soko pusani pene okomona bandeko oyo lokola Jésus marchait sur les eaux de la mer po bamzete o na butu emona na nango te omona ka lokola batu moko batemi likola mai ko kamwa technique ya boye kasezali na risque na ndenga des fois te po bakuta na rapena ba danger kanangi na libanga rado oye panza na kamabe mwana débrouiller soko yebi mai te modèle kokukula yoka communication bandeko tout Équateur oza banzete ba grim to sali 12 jours nanzela denge bomoni bandeko oyo baliaka kaka na bagrim oyo soki bakomi nango na Kinshasa na maluku nde bateki bazwi mwa elomeya balie okomona pe ndeko oyo auti kozwa mbongo pasi oyo aye nango na ndaku na ye ntango aopesa ngo mwasi na ye abandi pe komirmire oyo eza muke amoni ata riske te oyo ndeko amoni tala lelo topesi waza banga raison oyo alobaka bana Équateur bakemba bana kin balemba po tala modèle bandeko oyo baye na grim oyo tina Kinshasa